minda kajina moji ela minda minda kajina mazu ela minda oh Belisa minda ya moji Belisa minda yangu kajina macho ya mazumu Belisa minda oh Belisa minda ya moji Belisa minda yangu kajina macho ya mazumu Belisa minda nayo macho mingi makuba peloni Ela minda Sabango liluba ya moko Ela minda oh Belisa minda ya moni Belisa minda yangu kajina macho ya mazumu Belisa minda oh Belisa minda ya moni Belisa minda yangu kajina macho ya mazumu Belisa minda nayo Mamukano kemu maminaya Ela minda Nakashikawa edongo nati Ela minda oh Belisa minda ya moni Belisa minda yangu kajina macho ya mazumu Belisa minda nayo Amen. Belisa mwinda nayo moni totelemi po na liloba na Nzambe. Tozali kotanga na Jérémie 8 verset 22. Totanga na Jérémie 8 verset 22. Y a-t-il pas de bombes en Galate? Kuna nakati na Galade, est-ce que molimo izate? Y a-t-il pas de médecins là-bas? Kuna na Galade munganga azalite. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Kuna nini lobiko ya mwana ya mwasi alibota na ngai ezali kokokisa mate? To bonde la bisolution. Nzambe na lola ezane liloba na yo moto komaki yango l'Éternel Dieu mpe tosengi na yo moko fungula biso mayele pour te comprendre l'écriture afin que Jean na biso ezala parfaite tika ete oyo nyonso epasi na kati na esika oyo ezala mpona lokumu na nkolo tosengi mpema intervention divine l'Éternel Dieu pour orientation divine l'Éternel Dieu afin de comprendre tout ce qui est écrit l'Éternel Dieu. Yo fungula biso entendement spirituel l'Éternel Dieu pour te comprendre l'Éternel Dieu. Sans toi nous ne pouvons absolument rien. Yango tozali kosenga secours epai na Dieu pour nous. Tosengi na kombo eleki bakombo nyonso na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Yapena bino mbote na kombo oyo eleki munene kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Tozali esengo mingi kozala na présence ya nkolo mpona todécortiquer ensemble liloba na ye. Biso tozali kolanda rythme oyo molimo ezali koloba. Amen. Ezali kosala kati na biso. Kala mingi te
oyo temps oyo nkolo alobaki ete akokitisa bino mingongo ezali kokokisama. Amen. 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 Vous serez dans la joie bokosepela mpona ete nkolo akoconfirme liloba na ye. Ndeko atangi wana na Jérémie chapitre 8 na verset 22. Bible elobi ete y a-t-il point de baume en Galate? Bikati na Galate kuna onction ezali te. Y a-t-il point de médecin? Munganga azali te. Mpona nini lobiko ya mwana mwasi ya libota na ngai ezali kokokisama te? Amen. Amen. Ndenge ndeko atangi awa amoni bamboko batangi Galate, Gaza, eza mabobo ba Hebron, eza bamboka oyo bakoko na bango babundelaki. Babundaki makasi mpona ete bakoka kozwa mabele wana. Soki ozwi oyo ezali na Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Oyoka Gaza ndenge tomonaki yango. Bulu ezali kuna. Bitumba ezali. Bapalestinien balobi ono ezali mabele na biso. Soki ozwi na Josué chapitre 10 na verset 41. Josué les bâtit de Kadesh Barnea à Gaza et il bâtit tous les pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Amen. Comment dit Gaza wana ezali déjà na Bible et comment? Amen. Amen. Tant Nzambe abimisi apesi Abraham elaka abete na kopesa bino mboka wana. Mboka wana ezalaki na bato pepe bazalaki kovanda wana. Mpona kozwa mabele wana ezalaki etumba. D'abord Moïse tanga bimisi libota Nzambe alakisaki wa musika litala mboka wana yo komona ngo me okokota te. Et ndeko mona ka Bible ezali une réalité. Amen. Ezali ba fable te. Mais avant wana Moïse sikoyo atindaki ba espion entre yaki na Josué na Caleb. Bino bokende bobotala mboka ngo eza ndenge nini. Tango Caleb azongaki aya koyebisa alobi ete non mboka wana eza mboka kitoko. Me bamisusu bazali kodécourager bato babi te mboka wana eza pe somo. Tomoni bitumbo bato bazobunda ba arme eza kuna biso tokoka te. Sima bakoti babundi balongaki. Tango balongaki Nzambe apesaki bango deja mwana na mwana de 12 tribus azalaki na mabele na ye akabolaki yango. Omoni awa deja Gaza ezalaki katikati bamboka oyo bakoko na bango balongaki. O Nzambe apesaki promesse na Abraham. Dans Josué chapitre 20 na verset 8. Wabo sosulete Biblia makambo tout tozali koloba. Tout tozali komona ekomama déjà. Amen. Dimanche passé tomona ki ete Gaza, dimanche okuna Gaza ekozala vraiment bakotika yango na moi makasi ndenge tokomona lelo. Maintenant soko tangi na Josué chapitre 20 na verset 8. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans les déserts, dans les plaines, dans la tribu des Ribins, Ramon à Galade, dans la tribu de Gad, et Golan et Bassam dans la tribu de Manassé. Amen. Amen. Monete, pas être tangi na Jérémie kuna na Jérémie 8. Pour parler biso sur Galade. Bon mosali na Nzambe lobine. Kuna nini maladi ya mwana mwasi na Israël zali ko umela, pasi ne zali ko umela. Est-ce que onction ezate na Galate? Po bayibaki ete bazana Nzambe kati na bango. Y a-t-il pas de médecins à Galate? Donc Galate va apesaki déjà mabele o bato musu ba iko bokovanda, Nzambe apesaki ngo comme héritage na Abraham. Dikuna Jérémie
aipe kosala ministère pasi ezalaki bato bayi na konyokwama baproblème mais ya tuni eske na Galate médecin aza te onction eza te ndenge tokomona lelo te condition ya église eza ndenge ezalaki te na ebandeli église ezalaki donc église nde ezalaki koconduire komema même politique olingi ozala mokonzi na mboka ntango na kala fallait ozala moto ayebi liloba na Nzambe. C'était des rois sacrificataires mokonzi menganga Nzambe nde bango nde bazalaki kodomine omoni ete Galade ezali mpe oyo mabele bapesa deja na bana na Israël yoki soki oke kuna obenga na bango yo kokutana na Nzambe na bango. Amen. Parce que là il y a l'onction. L'autre que solo c'est l'onction à Galade. Amen. Amen. Quand tu parles, y a-t-il de bons à Galade? L'onction, nguya. Akati na mboka wana. Même biso ndenge tuzali nguya na Nzambe zali. Vous avez droit ya ko continuer ya konyokwama tout ça non. Nzambe doit agir katikati na biso. Dans Josué chapitre 21 na verset 27. En donnant aux fils de Gershon d'entre les familles des Lévites de la tribu de Manassé la ville de refuge pour les meurtriers, Golan à Bassan et sa banlieue, et Bethseshira et sa banlieue, 2 villes. Bano pe moni Joseph abotaki bana mibale na Egypte. Bana wana bazali lokola parce que Jacob abotaki bana 12. Mais pour nous représenter Joseph bana ne mibale wana. Et batiaka ngo Galade na Manassé. Zaneti ba demi tribu. Tribu moko me bakaboli yango mibale. Bango pe bazalaki na part na bango. Ezali na ba ville de refuge. Epai ce kozwi problème ko kima. Tokomona ndenge ni d'abord Nzambe apesaki mabele wana na bakoko na bango. Bazalaki na kondima. Ndimba babundeli mabele na bango. Alors, tango Moïse avant kufa atindi ba espion, ibokende ko espionner mboka wa. Entre autres mboka zalaki wana Caleb. Josué pas zalaki mais Caleb pas zalaki. Baondi batikala ba mpaka. Tango batu nyonso tu mabota nyonso ekufi ya mikolo. Batu bakotisaki bana na Israël na promesse. Zalaki Josué na Caleb. Mais tête zalaki Josué. Caleb pas zalaki wana. Yepe Nzamba te Moïse atindaki kende tala mabele wana yo pesanga contrat biso mabele oyo etumbe bandi lelo te nakopia bino mboka me mboka wana batu bazali. Amen. Amen. Etumba ekozala. Na Josué chapitre 14 na verset 6 bana na bana na Israël si matokota katikati na église omonete Nzambe nda koma Bible oyo eza déjà histoire na ye ya sali ya koma yango eza kaka kokokisa. Josué chapitre 14 na verset 6. Le territoire d'Hébron accordé à Caleb. Parce que solo asi mabele oyo ya Hébron moni Galade ezali na kati ya Israël, Gaza eza na kati na Israël, ape mabele oyo Hébron tomona ndeni Nzambe azali kopesa moko na moko mabele wana. C'est-à-dire que héritage na bango okoki kosimba bango te eza eloko bakoko na bango batikeli bango. Na verset 6, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Wana bana na Juda bapusani pembeni na Josué kuna na Gilgal. Et Caleb fils de Shephané le Kénizien lui dit, wana Caleb opa kotaki na mboka wana pona kosala l'inspection. Tango mene komi tanga kokabola mabele ayebisi mena Josué. Qui sait ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnea? Parce que nkolo tanga tali obéissance na bango. Josué na Caleb tango bakotaki kuna. Caleb pa inai na part na ye kozonga zongi mboko inai komona bazaki no ba géant. Babete mso azaki komona mutu akoza la même na misapi 6.
Un géant. Tant que ya zongi bandeko neni oso tu balobi non. Batwana tukokoka na bango te pone ebundeli na bango ezali makasi. Pe batwana na nzoto baleki makasi. Au verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Oyo Caleb, tant batinda kaya kende ko tala mabele wana, ba kende ko espionner yango, ko explorer yango, azaki na 40 ans. Amen. Amen. Na uya kota kikuna, na ba risque nyonso tout. Abi mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suis pleinement la voix de l'Éternel mon Dieu. Bakenda ki ebele, mais bandeko bazalaki na ye ba bandi ko décourager mabota. Babiti non. Tout ça zadete to kende na mboka wana to kende ko lukela bango bitumba wana. Et ce sont des géants. Amen. Bazo bato bibundeli to ko kokate. Et ce jour-là, Moïse gira en disant, le pays que ton pied a foulé vers ton foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Amen. Mais Caleb abanga quitté. Ya Moïse atali habité. Na bato nyonso bazali koloba. Baza ko décourager biso mais yo olobi ete non, ezamboka malamu. Pe ozali na confiance. Que biso tozali na Nzambe. Ata bato bazami lai ndenge nini. Ko ba palmier. Amen. Nous avons un Dieu au milieu de nous. Amen. Tozana na onction kati na biso. Wana zaika na 40 ans. Amen. Amen. Moïse déjà pesié et mabele wana. Alobi lokola yo. Ozana confiance na Nzambe. Ozana obéissance na Nzambe. Sachez que pas imakolo na yo ni ataki wana ba pesi yango na libota na yo. Amen. 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 À perpétuité. C'est-à-dire que Nzambe alobaki yango ba kolongola bino wana te Nzambe da pesi bino. Yo ki omoni. Ozongi ba miso ba zo décourager ba bito kokana biso bitumba te mais yo ebite tozana Nzambe kati na biso. Amen. Nous avons l'onction au milieu de nous. Nous avons un Dieu puissant kati na biso. Pri ko banga bato wana te. Na verset 10. Maintenant, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Alléluia. Tant que ce qui est là, na Moïse, de Wonapso Caleb na 40 ans. Mais avant de causer la kaka, Nzamba gardé en vie. Tiamona, promesse on a kokokisam. Amen. Abi maintenant j'ai 85 ans. T'as la patience en dengwa. Moindre problème, au moins mouton Nzamba peut se la casa kobwaka. Non, yazaleka na ilaka wana. Ete tokokota tokolonga. Puis balete mabele wana lokola koko na bangwana Caleb azalaki na confiance na Nzambe yena libota ne Nzambe apesi bango yango. Amen. Et avandi na ilaka vous supposali na ilaka Nzambe akobatela yo ki yo komona ilaka wana kokokisa. Amen. Tala lelo yo banda mbula nini badaza kozela boyeni na Yesu Kristo. Banda mbula nini liloba epesa melaki biso Nzambe atindaki mosako. C'était le 11 juin 1933. Nzambe atindaki mosako. Mosako la ena liloba. Tozela kaka. Amen. Ce que on a promesse katikati na Nzambe akobatela yo. Amen. Akosalo grâce mona ilaka wana. Abi maintenant j'ai 85 ans. Tala liloba depuis balwaki na frère Franck Kabola on a mukili. Le 2 avril 1962. Tilelo combien? Mais elaka ekufaka te. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la Nzamba pesi, il veille sur ça. Maintenant de quoi comme il a 85 ans, habite naza toujours makasi.
pona kokota na mboka wana nakende kozwa yango. Parce que tant bakenda osala prospection nani bazwi mabele wana. Wa Moïse ayiko kufa. Mais mene bakomaki na porte. Kale bayebaki te nazana nzambe. Puis Moïse Josué ayebaki te nzambe na biso alobaki na ye nakozala na yo lokola nazaki na Moïse. Amen. Dans verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse m'a envoyé. Amen. Abi malgré nazeli 45 ans. Ya promesse. Mais nazaka makasi. Ndenge ka nazalaki na 40 ans wana. J'ai autant de force pour que je m'en avais. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Abi pona kokota. Même kokende kozwa mboka wana azana na makasi ta koko na 85 ans mazaika na elikia. Amen. Il était obéissant à la promesse. Amen. Dieu confirme toujours sa promesse. Amen. Atalaka agité. Atalaka tante. Zambazana tangu na ye. Na verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car qui a appris alors qu'il se trouve des Amakines et qu'il y en a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Amen. Abiete mboka wana bamisu baza kubanga yango parce que bato makasi bazali. Baba. Yainda bato ba Goliath. Bazali na kati ya mboka ndingo. Mais il y a le bête malgré na komi 85 ans zamba zana ngai. Naza encore makasi, le roi ne kwa kozala na âge ya 40 ans. Pesa ngai mabele wana na kende na bunda. Parce que nzamba pesa ki promesse wana ponanga. Moïse alobaki yango mabele yo ni ati. Kupesio yango comme héritage. Yo na libota na yo seko na seko. Amen. Tede ko kolongola bana Israël te na promesse oyo. Bakoko na bango babundi. Bazalaki d'abord na obéissance parce que la foi et l'obéissance vont ensemble. Amen. Ou bengi la foi, promesse, ezali nourri et kola ezape kolia. Tala 40 ans. Azozela kaka. Pardon, 45 ans. Qui est comme mukolo yango peko kota ezalai facilité monete tango to zwaka exemple ya Satan ba na ba armée na enyoso ya mabe ba diable ba démon ba zwaka ba exemple ya bamboka oyo ba malécite ba ceci là où il y avait vraiment des géants ba considérer bango comme ba démon. Dans verset 13 Josué bénit Caleb fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Ouais, Josué a kanisi pe maloba na Moïse. A kanisi promesse ba pesa ki ndeko na biso. Apamboli abi menoza na lipambo linanga kende. Mais âge ni 85 ans. Zamba zongishi encore makasi na yi. Amen. Amen. Kumuni tetango Elia ebisaki Akab kembule kobeta. Elia siya kuma mukolo. Me Bible bete tango mbule bandi amoni mapata kuna akima kiko leka même ba chariot. Bapundo ezali komema mukonzi. Webi mukonzi bachage na bapundo tel que soki problème ya kima makasi pour protéger. Mais Eli koko wana bamoni akimi koleka. Kiake kobombana. Mukonzi ayekuta après. Yesu anezali nzambe ndazali ko restaurer. Amen. Ndenge yabisaki Abraham kutala nzoto na yote. Kutala condition na yote et foi en Dieu. Amen. Il me donne confiance dans ça. Josué bénit Caleb fils de Jephuné et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb fils de Jephuné, le Kénisien, a en jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pleinement. Vous avez une confiance dans Israël. Amen. Amen. Et ma belle va pesier. Ma belle va pesi libota na ye. Yo ko banda nini oya kolongola bato andengwa.
parce que bato wana bazwi mabele wana na obéissance na liloba na Nzambe na kozala na confiance na promesse na Nzambe. Et ils étaient nourris, la promesse était nourrie, la promesse est nourrie par la parole. Amen. Dès que yo biso toza bana na elakano tozali kozela la pluie de l'arrière-saison. Biso zali kozela le baptême du Saint-Esprit comme au commencement. Fabriquer baptême na bango tout ça. Mais nous savons que notre Dieu est vivant. Amen. Donc au vivre yango. Parce que la Bible dit la promesse est pour vous, pour vos enfants, à aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est-à-dire kalamingite Zamba zali kosepelisa biso. Kuna ezalaki bana na Israël. Batuni n'y a-t-il pas de l'onction à Galate? Oyo epa yelaka epesa melaki. Mboka wana Galate. Bazio na kati na yelaka. Mais pour nini ba maladi ba pasi za kati na bino? Il n'y a-t-il pas de médecins à Galate? Bazo rappeler bango ki kati na bino po boyebete bozali na nzambo ya leki munene. Nzambo ya tondi na ngolu. Et ndenge nzambo azotambusa bana Israël, ndenge pa azotambusa biso. Na 2 Corinthiens chapitre 9 na verset 14. 2 Corinthiens chapitre 9 na verset 14. La Bible dit, il prie pour vous. Yazali ko bonde la tina na bino parce qu'il vous aime. Ponete ya lingi bino à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Alléluia. Amen. Nanzela ngolo yo nzamba stali biso. Omonete nyoso zalaki ngolu même kuna. Caleb akei abundi na mboka wana abengani mabota wana. Pe libota wana epani na nyataki makolo nzamba pesi na libota na ye. Bizalaki Caleb te. Pour le dire moi-même je serai avec vous. Amen. Amen. Nzamba lobite ngai moko na kozala na bino elongo. Na kokota na bino, na kobunda na bino elongo. Et vous allez kutu bino te. Vous serez en repos. Ah mais na balobite pour nous aussi c'est une grâce. Oyo Nzamba pesi biso. Koyeba liloba na tangu na suka. Amen. Pourquoi faut tout pesa Nzambe merci? Batebele bazako otambula ndenge balingi. Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Oya zamana molimo na Nzambe, il faut yato sa molimo na lisakoli. Amen. Je kati na bino prophète azadi. Bibo sambela kapona ni. Amen. Bibi c'est en vain. Ezana tina moko te bazobondela na bango faisant des prières d'hommes. Soki kati na bino Mwinzamba se pesi biso demanda na tangu na biso peto pesa Nzambe merci pour ça. Amen. Merci pour na tindi mosakoli. Merci pour la pesa biso frère Franck. Yinda tambo de ville en ville pour nete tokwa kozali lobo puis. Donc toza bato tozali béni. Et le lobo ba pesi biso c'est une nourriture. Yango ndezali ko sala nini ko lendi sa biso. Omoni Caleb azelaki 40 ans. Na épreuve na ye ya kondi 40 ans. Oui pe tango nini oyo Abraham azwaki. Pe biso lelo yo toza pratiquement soko di 62 tina tango tokomi na âge ni. O depuis toyambi liloba. O Nzamba tindaki fumosa moumbo mosala na ikende de ville en ville. Teya liloba oyo ozwe pa ya mosakoli. Lelo tulandi témoignage makasi ya frère Branham. Parce que témoignage on ndenge Nzamba sali na vie na ye. Liloba ndenge na pesa qui m'a insisté habite plus de 100 prédications za ko kende kaka wapi na Allemagne. Puis pour na musale zo sala makasi parce que bato wana bazako zwa liloba. Bazo panzango monde mobimba. Bazo tinda ba millions ya bani. A témoigner yango. Apesi ba témoignage ebele. O Nzamba sali katikati na ye. Deni même Nzambe a créé ba ikirei.
Ah ouais, moi Jérémie zotuna maintenant à Galate, est-ce que onction est athée? Biso maintenant na batoto yambi liloba. Pourquoi ba maladie? Pourquoi ba problème? Pourquoi guérison est athée? Pendant que tu as une promesse kati na biso. Si vous avez kati na promesse, le Seigneur a dit je veille sur ma parole. Mutakoki ko simba yote. Fuboyi bakete tozali bana na ya elaka. Depuis le vous comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Donc kati na bango nzamba zali ko kengela elaka wana. Suka pesio elaka, you faut la obéissant. Vous en avez confiance dans Nzambe wana. Parce que depuis babimaki na Israël na Égypte, Nzambe wana bimisaki bango atika ki bango te. Amen. Mutunde za ko bosana. Azo kanisa pourquoi tamso ba maladi ba problème Nzambe aptikinga. Non, le Seigneur est avec nous. Amen. Ce que je lis dans Exode chapitre 33, dans verset 23. Tout le monde était onction. Ezali ko tika bango te. Exode 13, dans verset 23. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée. Amen. Tant que babimaki na Israël, na Égypte. Babiti na moi, il y avait colonne de nuée zali kotambola. C'est-à-dire présence na Nzambe. Nzambe na biso zali surnaturel. Alléluia. Amen. La Bible dit au commencement, avant même qu'il y ait commencement, il était une lumière inaccessible. Et tant que se manifester katikati na bana na ye, c'est une nuée, une colonne de feu, pour les garder dans leur chemin. Azali ko battre la bango na nzela na bango, po bazala ki na elaka kati na bango. Zamba azali ko veiller sur elaka na ye. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Nabutu, comment dit-on là que bino yo babengi moni colonne de feu. Colonne de feu oyo ezalaki kobima bakangaki nzamba ndimaki te bakoka kofotografie oyo. Alléluia. Ezalaki katikati na bana na Israël. Même colonne de feu au moni ebimi muneti moi moto wana. C'était Dieu sous sa forme surnaturelle. Amen. C'est-à-dire il y avait le surnaturel au milieu d'eux. Azai bango za komonango. Même biso yebake tango ko kabobanda komona pe biloko oyo. Le Seigneur sera là sous comme une lumière. Awa wandimai bakanga ye. Tant frère bona mazote ya. Présence na ye ezalaki katikati. Na ko confirmer liloba na ye. L'onction. Ce que je dis par exemple dans Acte chapitre 9 dans verset 3. Tukumona kuna pozai kondima ya Paul. Toto bandi même na verset 3. Wato kenemba la conversion ya Saul. Il faut que bientôt tu as initié. Tu as na kati ya initiation pour na misalo yo nzamba ko sala kati na biso. Amen. Parce que soki tango ekoki photo bima. So nzamba bibo bima bok bima. Ayebisaki ba apôtre attendez, vous allez précéder. Jusqu'à ce que vous serez revêtis. Je viendrai au milieu de vous. Je serai moi-même avec vous. Amen. Mais sous forme de l'onction. Alléluia. Amen. Abalbina, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel et resplendit autour de lui. Une lumière. Pour les mots, c'était cette colonne. La colonne de feu. C'était le Seigneur sous une forme surnaturelle. Quand Zamba a forme belle, alléluia. Amen. Ako bimela en tant qu'ange. L'ange de l'Éternel, moi, il peut mourir. Mais ako bimela en tant qu'une lumière. Moi, je suis dans le ministère, frère Branham, mais il y a lumière, il y a d'abord un homme en goyemo. Abi maintenant, lumière, les artistes, elle sert. Maintenant, Zamba le Bibo, Obikisami, malade na yo ekei. C'est-à-dire, les grands médecins étaient là. Amen. L'onction était là, à Galate.
Comme biso photo eba été depuis Zamba benga biso lumière ezali ko conduire moko na moko. La journée, la nuit, le Seigneur est avec toi. Amen. Le témoignage de Ndeko Branham. Ayoki mungongo. Kola zulubi na ete ngai nazali na yo depuis na obotama. De partout na tambola na otambola nazali na yo. Amen. Parce que tant moko boye pesa ki epe moi souci. Atali misala nyosho azo sala. Deni zamba azo sala na ye. Mais aye komona sikoyo comme si bako visiter ye ba prédicateur mususu. Amen. Oral Robert, Billy Graham, tanga komi momoni. Ba immeuble ba étage yo biso nde totonyo na mbongo ya église. Ah. Na mbongo église pendant que bozo sana bino rien. Amen. Amen. Bozo te ba docteur zalikuta akia bimbe bandi azaki très touché. Akia fuka na bonde likolo. Mais ngai siko nazana nini? Parce que le besoin nga mikolo nyo siko nga mena héritage na nga zani. Parce que batali ata mwa bureau na nga. Suba yawa na kokoka kutu tendenge na monyo ya bango. Kola lobi na été. Yo Ozana musala moko. Amen. Amen. Tu es un prophète de Dieu. Et héritage na ezana sewe yote. Amen. Ezali kuna likolo. Amen. Ya memba ndeko na bazonga ki bayo mona ebabi mais yo siko ozana nini? Pas ceux qui fait réponse à kopia bango lobi te botala na likolo. Batomboli miso. Mais to mona ama pata bino. Moi j'ai un héritage là-bas. Amen. Dans la portion mabele nanga kuna na likolo. Bino bo mona ngwete menga naza ko mona déjà. Amen. Amen. Le Seigneur était là, sous l'onction. Comme quand il a dit l'onction est là. Amen. Dieu. Amen. Croyez cela. Amen. Alléluia. Ndeko tambola wana nzamba zana yo. Alléluia. Dans Mukanda ya Jacques chapitre 12, à partir du verset 1er. Jacques mis à mort par Hérode, Pierre emprisonné et délivré. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Wana Hérode abandi ko nyokola ngomba na nkolo. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. C'est-à-dire ba oyo msuba nganga nzambe. Komona kango te oyo bazale komona ko ba scribe pharisien. Bango bazale ku nesengo. Hérode akanga bango aboma bango. Oyo bakangi Jacques na Pierre. Duko ezo sepelisa bango. Ye mukonzi wana zaye okunza bango alobi non. C'est mieux na continuer pour la popularité na ngape mata. Voilà. Bato bazo sepela baliwa ya bato. Baye bakangi Jacques na Pierre. Na verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 esconnades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ouais, bakangi Pierre. Puis moyen qui me zati bachi ba chaîne. Babi zinga na ye bachi ba soda mi balé. Amen. O bazo kengela ye. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Wana Pierre azaki gardé mais lingomba ezaki kobondela na tina na ye. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Wana batie na prison, bakangie ba chaîne, 2 soldats bazali kosala nini kokengela ye. Et l'ange lui dit, "Fais-moi jalobi na ye." Dans le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Bah, moi, d'abord, cette onction-là, cette lumière, et côté la prison. Parce que, quand on a besoin na forme na surnaturelle, à quoi il même na miro partout abimi. Amen. Amen. Ils ont vu une lumière. C'était l'ange du Seigneur. Où ils allaient accompagner Mossam Lanzambe
tina tango to biso pe eza ko accompagner biso. Cette lumière est ko accompagner bana na Israël depuis babimaki wapi na Égypte. Eza ko accompagner biso petit lelo. Amen. La Bible dit maintenant mamoni lumière wana brilla dans la prison. Paul wana prier. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amour va simbier. Maintenant, comment qu'il y a un ange? Cette lumière a changé de forme. Amen. Amen. C'était l'ange de l'Éternel. C'était l'Éternel lui-même. Parce qu'elle avait dit: je suis avec vous. Tous les jours. Amen. Qui n'a consommation à temps. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Wana nakati ya prison. Amoni présence na Nzambe yeliye. Puis le bina yete kanga biloko na yo token. Wana gardé par 2 sentinelles basoda ya makasi balali wana. Ba chaîne mais ba chaîne efungwami, basoda pe bazomona te. Lorsqu'ils entrèrent, Pierre sortit et les suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fit réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Yazo kaniselo ko laza ko mona vision. Amen. Amen. Toi zako lota. Mais c'était une réalité. Amen. Amone témoignage zako abandi ko lanja moi. Lorsqu'ils passaient la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Amen. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Partout bazako kende. Alléluia. Ce qui porte yango moko emoni ange wana ifungwami. Amen. 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 Baleki barrière à liboso yami balé. C'était quoi le surnaturel? Amen. Dans l'église il y a le surnaturel. Croyez cela. Amen. Attends yozomona neti mais bientôt ça sera visible. Wana bazalaki kokende tio komona ta komi wana. Akiko zukupe pa bandeko bazako sambela ina pona ina église. Abeti. Ndiko moyo otala bi o. O Pierre to sambela pona yewe. Bato habite wana ezali ndoto zolota yope. Be otala bo Pierre. Siko Pierre a raconté bango comment moi j'ayaki souffrir mini lumière. Cette lumière surnaturelle accompagnait William Branham partout. Amen. Et nous accompagne aussi partout. Amen. Depuis Tobotama. Oya Nzambe Nzamba zalina yi. Aja veiller. Tomona ki angote. Soko zalaki méchant déjà tango zo botama ka tie méchant. Amen. 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 Soko zalaki ya Nzambe depuis Obotami ozawo ya Nzambe. Amen. L'Esprit de Dieu était là. Ça c'est l'onction. C'est-à-dire que tango Nzambe azako sala kati na biso toyeba kete maintenant tous ala déjà confiant que l'onction est à Galate. Amen. Et l'onction est dans son église de premier-né. Amen. Et tambula na biso ezaliwa. Amen. Alléluia. Amen. Bisika seulement kozana kondima. Tomonende Caleb ala ina kondima. 40 ans. 45 ans ya promesse. Atambula na ngokaka. Ti pona kokota na kati na elaka. Amen. A rappelé encore promesse. Et c'était Dieu qui marchait avec lui. Et Moïse a dit ça qui est parce qu'il a une confiance totale. Parce qu'il y a des gens qui Nzambe na biso azali. Et réellement Nzambe azali na bango. Amen. Potamo kanso Nzamba tika yo Nzamba. Non, l'onction est à Galate. Amen. 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 Le Seigneur est avec toi. Agotika yote. Comme souffre Brana bien nazo tambula, vraiment tempête makasi. Tempête babiso ke zoya ko mona mutata na 1 mètre te. Ayoki Nzambe mungongo elobi na. Be na yo ka même mungongo ezali ko loba nanga, na yo ka même mungongo toute la vie ezali ko yebisanga. Inda za osolola na. Abi dit na tempête wana. Amen. Amen. Singai na zali Nzambe na kalmaka mai. Ngai na salaka boy. Loba eko obéir. Na tempête wana tempête au nom de Jésus-Christ. Nzamba sala tempête mais Satan da kotaka na tempête wana. Pona oya ko sala nini ko bulisa ko buka bandako ba seti cela.
Au moins Nzamba sala eloko batika Satan da ukota na mutazwi libomo. Amen. Amen. A ordonné, a donné seulement l'ordre. De la part où ya kela yango. Ya tourner bisi tempête wana na kombo na kolo na biso Yesu Christo. Arrête-toi. Amen. Moye bi. Et du coup moye bimi. Ça dit que dans l'église, nous avons l'onction. La colonne de feu. Et bientôt vous allez komona yango. Alléluia. Amen. L'expérience maintenant de Pentecôte. L'expérience au frère Branham Masalaki, bisopeto sala. Amen. Mais déjà na kondima par la foi vivante. Amen. Tous allez vivre yango. Croyez cela. Caleb a dit déjà na Elikia. Et pas ni na niati makolo na ye Moïse alba ete nzamba pesio yango. Amen. Et longa ezali pona biso. Pourquoi il n'y a pas? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin à Galate? C'est-à-dire il y a la présence de Dieu. Il faut se manifester sous forme surnaturelle. Il faut se manifester sous un ange. Dans Jean chapitre 12, dans verset 46, Yohan, nous avons petit à petit katikati na ministère oyo kolo apesi biso comme héritage etalwi ngamo kuna kozala katikati na bino. Jean 12 na verset 46. Aonkola lobete, je suis venu comme une lumière dans le monde. Amen. Alléluia. Kono ndazo lobete. Na yaki lokola pole. Une lumière. Cette lumière qui était inaccessible. Zambenda yokola kusakumomisama maintenant na bana na pole wan. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Pour n'être nyoso ya kosala nini akondimela ye Yesu Christ. Akovanda katikati na moleli. Amen. C'est-à-dire dans l'église, il y a l'onction. C'est-à-dire il y a la présence surnaturelle dans Nzambe. Ils allaient katikati na. Ils allaient ko accompagner yo, ils en a butu za na moi pour na vous protéger au l'action zela. Dans l'église, il y a aussi le discernement. Amen. Moi dit tant makambo ils allaient ko banda, faut que la différence entre koyeba divination na discernement. Amen. Amen. Divination, ils allaient par exemple parce que la guérison, ils ont deux sources. Soit ils allaient et où tu pas un Nzambe, soit où tu pas un diable. Amen. Diable n'est pas ça la guérison. Nous avons chassé les démons en ton nom. Amen. Amen. En dehors, il y a présence dans Zamba en tant que onction surnaturelle. Moto ezali kotambola katikati na biso, il se révèle maintenant dans le discernement. Omoni onction ezali divination ezaneti omoni ba bato mswa ko sala kolobana yo bon voilà Nzamba bikisi yo tous ces suki wa. Mais onction e komema même ko yebisa yo profondeur na yo. Amen. Kombo na yo vilo uti. Amen. Maladie na yo et vous êtes pas tout nos yozo belanini. Notre médecin, amen. Amen. Le grand médecin n'a pas besoin de yebete yozo belanini. Yemo ko yebisa yo propasi na yo. Yemo ko yebisa yo problème na yo. Tuko na Yohan chapitre 4. Kolo akutani wana na femme samaritaine. Là c'était le discernement. Ayebisi mwana mwasi okende pesa ngai mai. Yabi me biso ba yo ba samaritaine bino boyoka nyezate. Komo ko yiko senga nga mai. La femme samaritaine. Kolo alobi na ekende bengelanga mobali. Abino nazala mobali. Abi olobi bien. Yo zwaki autant de mibali pe o azano siko mobali na. Mwana mwasi o monite bani mena kososola muto nazana yebi vina nga ndenge nini. Amen. Ça c'est le discernement. Kolo ayebi yo, ouais ça la discernement na église pour na kolakisa biso te il nous connaît. Amen. Yenda kela biso. Ayebi problème na yo, to monaki te loko moko te. Ileko ekomela ka Yesu Kristo na Golgotha. Anyoko amaki, asufraki. Ponete yo nanga tiko kufa. Suko za na problème yenda kuiko compatir. Alléluia. Amen. Yenda kuiko compatir ko yokela o mawa. Parce qu'il y a les cas na ba épreuve.
Lugo likuwa mwana azomeka kutambula tambula kweye mwana mama oto mutaza mkula simbi azoyebete batu tuto lekaki na nzela wana tia kozo makasi ya kutele. Amen. Ça c'est le discernement. Ezali kati na lingomba kusosola kweba ba problème ya mutu batu bazali koyo moni kola pesa ki grâce auzwaka liboko na yo atali bo maladie komami na liboko wana azana diabète kende na kombo na Yesu Kristo biki. Amen. Miso zo sala bien te kende na kombo na Yesu Kristo biki. Yango moni Jérémie tuni mais bobo sani ya l'onction à Galate. Y a-t-il pas de médecin? Nous avons un grand médecin au milieu de nous, Jésus-Christ. Amen. Il faut toye baka yango. Ayebi yo koleka nyonso. Amen. Même temps bengaki Pierre, Jean, Nathanaël. Dans Yohan chapitre 1er, dans verset 41. C'est lui qui rencontra les premiers Simon, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Amen. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Balamu apprécié na kombonaï. Amen. Quand on Simon, dit Simon non, kombonayo, les alliés Simon, mais désormais ça Céphas. Pierre avant de rataler, il kamuni muto la ibinga ndengeni. C'était le discernement que Dieu nous connaît. Amen. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il raconta Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe raconta Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Avant même benga yo ngai né d'abord na monaki. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Alléluia. Habite maintenant na ndimi to yoza mwana na nzambe. Parce que le Messie nous a visités. Mais moi je suis là sur la pluie qui m'a galobete, celui-là m'a dit des choses. N'est-il pas le Messie? Akeko tatolo. Parce que ça veut dire Jésus Christ nous a discernement. C'est-à-dire quand il y a le discernement, tout le monde a dit que le discernement est nécessaire pour source na kati na lingo. Parce que source toi na ikoya, puis ba nazui makambo ezo salela maintenant. Ezali ba démon baza ko sala, puis bango ba sala. Tout ezali nzambe. Parce que so côté na kati vraiment ba don. Faut faire trop attention. Le diable a ko utiliser. Amen. Amen. Moi tango Yesu Kristo asekusaki mutu atembusaki mutu yazalaki makolezo salati. Parce que balobi non cet homme là a Belzéboul. Il dit mutu wana azali na diable. Bako bengo un vrai diable. Mais bango nde kolope alobi na vous êtes une bande de vipères. Amen. Vous avez pour père le diable. Yesu pas zongi bango. C'est-à-dire il y a deux sources. Il y a inspiration. Il faut être très prudent tant que makambo ezako banda to yebete to zali wat. Ndenge zamba sela imosako ndenga kusala na biso. Amen. Amen. Kalami ite le Seigneur veut nous bénir. Angi de boyebete les grands médecins et katina biso. Au milieu de nous. Le grand médecin est là. Il y a un baume ou à Galate. L'onction ezali katikati na Galate. Ezali ko agir. Croyez seulement. Alléluia. Nous rappelons ce témoignage moko vraiment puissant. Alors bien, talaka ndenge basi bazalaka. Moi si na ye yaza kotanga Bible.
au méditer pour faire les côté. Moi si na ya mais ndio kaka kutika ngamona sala musala na kipe banana. Abi ma chérie naza ko méditer. Ko méditer comme ça claquer porte. Amen. Amen. Akia bandiko lelo. Maintenant l'onction était là. Amen. Alléluia. Amen. L'onction était là. Kula lubina yenu na. Na kundi mabiloka boite. Moi sinon ya sali, il faut de la puni. Et moi sinon des la nini abandi ko sala nini. Koyoka libumu bandiko vimba. Abalaji na bango abasi wana overe bandi mena koya. Amen. Amen. Eza ko vimba. Parce que azanga ki seulement politesse na mombo na. Kokota yango katikati na yo. C'est-à-dire au milieu de nous Nzambe wana. Si vous avez un problème lui-même, azako sala makambo. Amen. Azako bikisa biso. Opération mon côté, pas biloka Nzambe même opération ezalaka surnaturelle. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 2, tozonga la oyo mwasi Abraham après, et Abraham après. Dans Genèse chapitre 2, na verset 11. Tomona ndenge nini ye le grand médecin asalaki première opération oyo mutuali boso. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. À te parler toujours sur d'abord le surnaturel. Amen. Le monde était à Zapole, le monde était sénage. Awa mena to koti na kati ba guérison oyo asala kama ba miracle wana ya kobikisa ezali na niye moko Nzambe. Amen. Donc premier miracle asalaki awawa alalisi Adam. Wana Adam azalaki mo kati na mwasi azalaki. Abete asalaki l'opération. Alléluia. Afungoli koti ya Adam abimisi mwasi wana. Akangi yango. Petango Abraham Adam ayeko la mukabala bina ete voilà ta femme. Awuti na kote na yo. Alléluia. Asimba boye kote zali bien ndenge zalaka kaka. Amen. Amen. Le grand médecin était là. Pas ça dans le surnaturel. Ba guérison nzamba zo sala kati na biso ezali ba guérison oyo te yumona ngona misubu. Quand il te dit je suis guéri, qui est guéri. Attends ça ina goitre et go disparaître. Amen. C'est un grand médecin. Amen. Oyo ka ba chirurgien makasi aleki koleka c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bako condamné même oh non c'est fini place na yo sili. Aw. Accident sali wana donc mutu na yo wana ko comme normalité. Mais quand il vient à Galade, il y a l'onction. Amen. Quand il vient à Galade, il y a les grands médecins. Amen. Croyez cela Amen. de tout votre cœur. Alléluia. À cette opération, Abimisi Ève, sans trace. Mais réellement, tangu, Adam atali mwasi oyo alobi non. Na bekela mo nyoso na monaki oyo c'est ma côte. Amen. 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 Azali côte de mes côtes, os de mes os. Et outi kati na ngai. Mais comment? Surnaturel. Amen. Il y avait un grand médecin là au jardin d'Éden. Le même grand médecin est au milieu de nous. Amen. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ils ont singa kondima na yo pesa. Moi te Caleb alaki na kondima, il avait la foi vivante. Et que ma belle wana, ata na komi na 85 ana kobundela yango pona ba libota na ngai. Makasho na na 40 ans, ils en coûtent plus, na 85 et l'équipe coûte ya 40 ans. Amen. Parce que j'ai confiance que Nzambo a fait ses promesses, il veille sur sa promesse. Amen. Donc il dit Jérémie, je veille sur ma parole. Kwa zali na ilaka, kwa zala presete, kobanga te Nzamba zo kengele laka na ye. Et la maladie, lui il est le grand médecin. Amen. Au milieu de nous. Il est une lumière au milieu de nous. Selon la Bible dans Matthieu chapitre 9. Toujours Matthieu chapitre 9, verset 20. La femme hémorroïdaire. Moi, si yo, azalai ko bima makila, malade ya makila. Au verset 20. Matthieu chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha
par derrière et toucha le bord de son vêtement. Alléluia. La foi. Nzela ko ndima. Oyebete nzambe wa Nazareth. Moyen kutakota te moi chose alaki malade. Bato ebele. Mais apusa na simba te elamba na ye. Abete soki na simbi elamba oyo. L'onction va sortir. Alléluia. Dans verset 21, quand il disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se tourna et dit à la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. À l'heure même. Et puis guérison a biché c'est Salama ou à Golgotha. Alléluia. Et ça bateau était au biki lelo. Non. La Bible dit il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Rappelez kaka. Deko moko na bateau alingaki bazoko bela. Tamba tangeli écriture o ya lobi non. To reprendre. De quoi n'attendait à la vie non. Tanga place wana balobi était parti maîtrisier, nous avons été guéris. Si balobi passé maîtrisier, il y a le vie François était guéri. Attangi kombona. C'est-à-dire nasi na biki sama na mapipi na ye. Amen. 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 Alors maman oyo, sœur na biso yo, on a obé moi sia frère na wa pesi témoignage. Na impolitesse wana zalaki nzamba zalaki wana. Yo moni faut zaka trop attention. Amen. Tant que vous êtes dans l'assemblée, attends mutazo solo mabeli kolona akeba. Parce que nzamba za komona. Amen. Amen. Il y a une onction qui est au milieu de nous, qui veille sur nous. Alors bien mais ceux qui peut-être que ezala maman na crasha ki kolona ngako za la problème la kele mabete. Azu écriture ya nombre, tanga nombre chapitre 12 verset 10. Ndenge le cas qui wana nkolo alobiti il faut azala pini. Zamba sepela kité. C'est pourquoi Dieu exige la soumission à nos sœurs. Amen. Tango moni ndeko azali plonger katikati na présence na Nzambe keba. Nombre chapitre 12. La Bible dit, la nuée se retira de dessus la tente. Wana, bazoloba, murmure de Marie et d'Aaron, et Atsera, Marie frappée de la lèpre. Kuna nani, Moïse a aussi le ministère naïe. Amen. Aussi le ministère. Nombre chapitre 12, verset 10. Koto yondegone Marie, ka Marie otango babimaka zako betambunda. Amen. Aaron babandi ko critiquer. Pendant que yeba yeba kiteke yendenga zalaki wana azali na présence na Nzambe. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Amen. Amen. Atali boye Maria azalaki nazwi lèpre parce que onction ezalaki wana bango baza kosolo likolo mabe na ye ya mombu na Nzambe kola bina kotika bango te comme j'avais frappé Marie il faut sentir yango. Amen. Amen. Mais il continue wa Bible dit alors Aaron dit à Moïse de grâce mon Seigneur ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et donc nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée, quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je t'ai pris guéri là. Alléluia. Ah. Mais Moïse, namutema ya mawa, abina kolo bikisai. Kolo apesi elikomyoyi. Tango Moïse, moi j'étais présent, to sala na musala, bango bazo critiquer. Oye pa koti, ataza moi sina yo, ngana yo sala na claquer biso porte. Moi ça y va que l'onction était là. Il y avait les cires naturels étaient déjà là. Amen. Amen. Moi c'est frère Branham, vimbi, babifu ba opérer. Frère abondeli.
ayo bondele oyebisa nzambe ngaza musali na ye. C'est ma femme. Soki lelo abeli ngande funa kengela bana ngande na sala bonaino kengele na hôpital maintenant naza na promesse kuna funa inde kote na pesa lango. Amen. Sala biso ngolu. Ibelebe tenkolo ayoka kianga. Tango akie yaki jour à opération docteur wana tala bo timer wana elimwe. Amen. Amen. Ba cliché za ola timer disparu. Notre Dieu est vivant. Amen. Lui-même a fait l'opération. Amen. 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 Mais d'une façon surnaturelle. Amen. D'une façon surnaturelle. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous demande seulement l'obéissance. Amen. Amen. De on a biso pe frère Franck apesi témoignage na ye. Ndenge ni nzambe asalaki abikisaki na nzela ya malaria moi bango bakuna na poto biloko na bayebi yango te. Kuma ina ville moko la chambre ya hôtel ya bien ezalaki sute. Basueka na 4 ngulu. Amen. Amen. Mimo ba mushcheche ba transmetaka maladie. Quand on na mboka na bango kuna batali ba luki. Oza suna vite. Azio batie place au bateau yo bakataka déjà miteni. Et Moutou Azako Kendi, médecin minene batali, non. Mais ils avaient oublié que les grands médecins étaient avec lui. L'onction était là. Alors, il y a moni même na l'honnête, na vision, na bimi, des tozo matana lola. Ils attendaient pas au sala maintenant ba TikTok na baba olaxa coin mutamba matina ba sapato na ye tout ça. Non. La Bible dit nous serons changés. Amen. À l'âge de fleurs. Habite bisonio surtout là na robe blanche. Au moins matie mutu. Wana za lukuta. Amen. Abina vivre enlèvement. Tina mati. Même moi même Jérusalem céleste. Simanzambe abikisinga na zongi lisusu. Et j'étais complètement guéri. Amen. Il y a un grand médecin au milieu de nous. Amen. Toi bakayango toza na problème ya maladie ndenge nini. Yibete nzamba zana. Amen. Dans l'église des premiers-nés, il y a l'onction à Galate. Seulement être obéissant monité, même qu'il est loin. Moula bonio frère Franck a commis. Mais il espère toujours. Caleb a bina 85 ans. Na kokota, na kobunda. Amen. Na kobunda, pe na kolonga mabelo na pona libota na ngai. Parce que Nkoloba était partout, je foulerai la plante de mes pieds. Je vous donnerai comme héritage. Nkoloba za ko garder bateau bazana na promesse, qui va passer de la foi à la vision. Amen. 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 Mais Elou Ressengi biso seulement obéissance. Moi Caleb babaki j'étais obéissant. Pour le moment au cause à la ndekonaza malade, Bible lobi ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Appliquez yango. Biso ndeto sala miracle te. Mais nous avons la foi. Amen. Nzambe azali katikati na biso. Le grand médecin est au milieu de nous. Amen. Il y a l'onction à Galate. Alléluia. La colonne de feu est au milieu de nous. Amen. 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 Puissance ennemi moko ko simba bisote. Calamité pour côté en action. Alléluia. Vous voyez, pesa bango moi enseignement, t'as 2, 3, 4, même 7. Là, ça l'a initié. Et là, nous allons sortir. Cause à la précédé. Pourquoi tezoumela? Pourquoi tozali kaka boete? Kotala na lola. Tuko landi ba immeuble ba ninga ba tongi boina boy. Non, regarde que toi tu as un Dieu. Amen. Héritage na wezana. Pe asalio grâce au benga mamwana na nzambe. Ai si frère Branham, tu es mon prophète. Et ton héritage est au ciel. Mais avant, tu verras la différence. Amen. Yetanga zalai ko yazalai susu ko kaka lingomba na eno. Batunio surtout, ezala ba témoin de Jéhovah, ezala mutuno za malade ko kende kuna. Parce qu'il y avait l'onction dans lui. La colonne de feu était là, l'ange du Seigneur était présent. Amen. Alléluia.
bitango nani nabandi na Genèse 48 tukoza moi écriture wana Jacob azali kokabula héritage na ye bene komi na Manassé. Genèse 48 au verset 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Alléluia. Abete nzambo yo a conduire bakoko na ye. Nzambo ya conduire ye tia komi mpaka ndengo wana. Apambola yo. Na verset 16, que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Alléluia. Yé bagite na vie na ye ezalaki na mwanji wana. Toute sa vie. Eza ba problème nzambo wana zai kwa agir. Abi l'ange qui m'a délivré de tout mal. Bénis ses enfants qui soient appelés de mon âme, de mon nom, du nom de mes pères Abraham, Isaac, et qu'il multiplie abondamment au milieu de la pays. Alléluia. Et moi même qui va venir Abraham notre père. Parce qu'Abota qui n'anzoto. La Bible dit n'appelez jamais personne sur la terre comme père. Mais Abraham notre père. Parce qu'il y a qui n'a bateau yo. Abota qui Isaac, Isaac aboti Jacob, Jacob aboti ti libota anete le miko. Bango moko bazali koyeba. Jacob abeyi te mo koko nanga wana azalaki na ange. Alléluia. Un Dieu qui le protégeait. Tangu yake nzambe wana azalaki na ye. Yotanga bonde abete que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Alléluia. L'ange qui a délivré Jacob de tout mal est au milieu de nous aussi. Amen. Il y a l'onction à Galate, dans son église de premier-né. Le grand médecin est là. Tout ça là calme. Quand il y a un problème, remercie seulement le Seigneur. Unana Golgotha, il nous a déjà guéris. Unana Golgotha, il nous a bénis. Il nous reste qu'à dépasser de la foi à la vision. Kalamingiti. Amen. Alléluia. Amen. Mais bon, vous allez dire qu'il est présent au milieu de nous. La guérison est là. Dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.